Allô, Eboto, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa Koba, Toza Koyoka 565. Et Zaramala Moussouko Pesi, bonsoir, Bazoum, si vous avez vu Bazo Kayo. Merci, Nandenge, Boyambinga, les sous les lobes, Pessinga Maloba. Na Pessimbote, Nabaninga Nyoso, Yobaza na conférence. Nabao, Yobazo, la Nabiso Nabandaku. La dibino moi malamu mais na moni les autres on la koti na kanisa ki ezaki sujet mususu mais tozongeli kaka makambo ya bakibangiste alors likambo on la moni ekomi motu ya mingi likambo wana et eloko na remarqué que on dirait na maloba na bino moko nazo ka lokola séparation moko boyezo salama entre le peuple et les kimbangistes. Mais les kimbangistes, ce sont nos frères et sœurs. Hein. Dans ma famille, Belenga Nayebi, il y a 2 sœurs ou 3 sœurs Badaba kimbangistes et les autres sont des Bima ou des chrétiens. Donc ce sont nos frères et sœurs. On n'a jamais eu des problèmes de religion dans le pays Nabiso. N'est tout le monde dans le pays Misusu. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les Torobanda, Makambu, pas problème religieux, na Katamboka. Mais est-il que les dirigeants, il y a des églises Moussoussou, il y a des mouvements Moussoussou religieux, Baza Mboka Nabiso, Baza pour comprendre, ou bien Bazo Linga pour comprendre la situation, il y a pays. Comme il faut privilégier les Balingomba Nabango, donc Lingomba Naena nous avant. Le reste, il y a peuple. Ok, biso toko tomé na ba piège wanate. Il faut tout téléminer la babakambouana. C'est pas des dirigeants. Yabaki mangiste ne baroya ko séparer biso na le reste quoi ko séparer biso na ba frère na biso qui mangiste. Donc, ce que nous devons plus faire, c'est conscientiser encore plus nos frères au bazana qui mangiste. Na ba église wana ya Nyangenda ceux qui papa wana komone ki maranga donc pas comprendre situation ya pays et non que balanda kaka makambu chef spirituel na bango aza ko lobela bango pendant que y a vivara na vie moko boye et bango baza na vie moko boye donc c'est notre travail il faut te conscientiser bango donc et loko na linga kina loba na likambo na lelo na kota qui est le même sujet hein on a ceux qui 2 ou 3 jours to loba ki kara makambo ba diangenda alors nangi qui peut en profiter pour na ko sala sous appel
appelle pendant la bande nyonso au bazola na biso na Allemagne, na France, États-Unis, en Angleterre, en Hollande, que lobby eza etumba munene awa na Bruxelles, lobby le 19 novembre. Donc marche ya munene ezali. Mais bobo sanate tozana etumba mususu ba provocateur ba etusu ko provoquer biso. Bato ngambo wana tulingaka kotanga kombote nokite munoko ekoma bololo. Donc bato wana balingi pe kaka ba marcher lisusu bazeleka kaka biso to pona date pona bango pe ba pona pe kaka date. Alors boya ebele tozana besoin de présence ya bato ebele boya mingi na marche boya ebele et ça sera très important. Donc lobby na 13h devant porte devant Quick, il y a porte de Namur, Yamatongue, métro Yamatongue na Bruxelles, porte de Namur na 13h pour la marche au Yabiso. Nous allons battre la place de Bozali et Boto. Et Boto, Papa Patrick, merci pour l'annonce aussi que pesa na babakesa nyonso toyoki yango. Biso ba tozana États-Unis moi to koma kuna ezalite mais to sabino ba prière pe to yana contribution na biso na ndenge oyo to koki pona ko tsaka ba ruga neska ba lièvre oyo mama misère no belaka na ba basaka ba course na to poto supporter bino. Donc to kemba mba pa ndeko odon après ndeko odon to ke pa ya Papa Ferdi Masudi et puis to zongi pa ndeko don pe muta ko télévision so ki to wa ko linga to sa to lo bela sujet oyo ya conclusion. Il y a concernant les Kimbangis et les élections. Mais vraie émission qu'on a préparée pour l'information, les alliés régis des eaux, Moutou et BBC Congo, na ba angle, oyo boko yiko comprendre te, mais ba révélation nango, na kopé sabino lelo, émission ko aussi la lelo te, to constant na lundi concernant régis des eaux na qui peleke se ekotisi, na Congo na moyibi, il y a 51 millions d'euros. Au besoin qui a na Washington, et puis ba justifier que ba pesa ka 330 000 mètres cubes à maille par jour. Donc, Odo, à vous l'antenne. Merci, bonsoir, Papa Zambouana. Nous avons vraiment moulay mingité, mais nous avons katangate. Parce que bande rotu balobia wa okati bangote et ngata na banda koloba okatanga mingi. Papa Zambouana, deuxième sujet na yo muteza important pour nanga. Nabi pour nanga. Parce que même makambo yo ya Kimbangis et mi mabiso muselulu ebele qui remona ba mususu ba komiko yinana misika mususu azu position na ye ozo stimbela ka façon elobeli ya muto senti que bon biso pona Congo peu importe donc tout ça toujours wana na lobi yo boy Papa Zamwana biso nga na linga place mutakosa jamais na linga ngote soki batu mingi baza mal informé bo meka pe ko futa moi ba bonnement botala Congo bo comprendre. C'est pas que l'on se fait à la loi mobo établie dans la religion. Papa Zamouana, au lobby plus de 50 minutes. Na évité mon temps à façon à passer la émission, mais monsieur a rapport na bisoté, animateur de l'émission, monsieur a rapport na débat batouana ndak balan. Na za ko sala au reproche te na sens que au changer, ce que ça no bongo continue, mais na za ko meka ko aider na kata radio. Na aider quand même na pesa moins plus. Au développer 50 minutes, on va développer, au démontrer bisoki sans les Kimbangistes, donc il faut qu'on rézate. Puis qu'on démontrer bisoki baza kutu du colo ya Vatican même. Au lieu de dire il y a yomoko, mais il dit sur ça que mission développer 50 minutes pour quatre bateaux pour intervenir pour les Kimbangistes et que voilà dans la ville la tombe la ville na beta qui vient pour que na contribution à l'élection. Non. Tout ça la mission quand même pour battre tout va faire ndako, c'est pas que mtafandi awa na conférence plus de 10 heures. Na ke maman intervention nga Papa Zambouana nga na ngoloba nga na banga na nga te bi na changer la position tete po ya yinanga Italie je comprends et wa yinanga Italie po ya ndenge nga na vivaka chef spirituel ya Bakimbangisa mais bat na derrière papa mon groupe auto ça intervention mo ezaki to commune mais au lieu au comprendre le ko mutalobi te mukongwali bata oyo condamner muninga non. Tous à sincère, tous quand même bateau pour un esprit en Zambie, tout compris dans le débat, tout avance à débat. Nous avons le baboy. Surtout le bi, il y a un groupement mon coboy.
o to ko koloba ya ba religion bien boye na ndenge na mukulu pa ngana répondre ya na ba groupement ya conscience abatuti pe mutu moko na mokili akoki ko limiter conscience ya mutu te pe to kenda na l'église to définir église parce que wana pesa église ezate po chef spirituel nanga akonza libota nanga konza bana nanga non moi mutu oloba na radio ou ezana au parti politique ou ezali église aba osambela nzambo za likolo nzambe na likolo na mutu osambela église bana contact par rapport ya molimo chef spirituel akoki kokota jamais na pensée ya nzambe na pensée ya mutu aza kosambela na église na ye po ameka kotala eloko nini mutu azokanisa yo kasi lelo pena mutu lokwa ngai nakoki kosambela na église kimbangisi ale chef spirituel lobby ngana ke na tosi ya lobby tandis que souffrance ngana omona na ndako manga ya omona ngoto bino kasi ba doba nyama c'est pas bato avant na base ikuna on a fin fond ya mboka ba raisonner ndemo na bato ba na capitale bi ba raisonner ndemo na bato ba na Europe non il y a des gens pour conscience ngé koma et moi talibo amoni mabe habiter loko na sala ngoto ba otinda na mabe pourquoi to linko mitika biso ba mikolo na maboko ya ba chef spirituel kwa bana mikemo wa botamile est-ce que nga soit fini pasteur nga ça veut dire nga la lina yini papa za moi et en plus papa za moi na yo ndingo za na kimbangisi te we bango yo za na l'église na yo l'église na ba église kimbangisi oza ba église qui l'église des réveils mais on va kolobela ka kimbangisi lieu pona obota mo ri pembeni ya mama mwilo mais c'est déjà passé yongula nyo yepoto ngasi mwana otika na ina ne tango zongi après 15 ans okuti azaka ndenge otika ke mwana moke non akokola ça veut dire que yo pe ozali mal placé par rapport à l'information mingo élection na émission na ezana mutu na makolo te to eki koyoka papa ibotende ozobenga papa otende akokota ya kobala ye po yo soki batake yo komi kosapuye na bato ailobaki yango bien mobuta betana ki gazon et tiskela betana ki gazon na diange mais papa za mwana yo zo like bato ke kambe ya terre saint boy na mai wana eza boy na basimba kiti babiki boy yo maladi ogenge ndakufa na akenda za traitement wapi mutu nyonso akokufa yeba mutu moko taza nzambe wakotika na mokilo bakimbangisi ebele babela bakinda ko traitement na ngamba na bakinda na bopito te bino bana bopito te on go faire comprendre biso nini que religion kimbangisi ya likolo ya religion mususu ou bien ya catholique ou bien ya protestant makamini au moins tribal ozo salele kikuku kozala tribaliste iloko ozo sala na radio ozo bete indirectement menga na ozo décoder directement de l'équipe tribaliste mambo salo et comme dans la division inutile bato ba koyina na inutile na lina sukisa na iloko papa za moi mais ka ko épargner biso na makambo zo ya na radio soki ezala bongo ngana kolinga lokola munoko na ngenga ko loba vérité na banda ko kota lisusu na émission na yo te so na moni ke sujet wana eza muselulu mingi parce que conclusion ko pesa bisongo ezala ki yote mutoko kanga conclusion ezali bato bana ndako ba mayele ba ko comprendre c'est donc bato ba lobi na nzela ou pas donc na kolinga mingi vraiment kozalaka un peu yo avien nga tout le temps mais kozalaka mingi petite moni ba mususu ou bien exemple baba teti mingi ya monde bakufa na baliwa moko eza penza ba réduit bango à zéro pona ki teti mais tout le to se compétent na ka ça veut dire que papa muso alobi o pesi raison na ye po ko boma yote o bongo na pesa mbwana te ozalaka papa na biso wana ozomona mais tant ozo pesa émission ba te belé ba komela biso ko ka te ko loba bien selon yo ko nga na lobi pe rien ne prouve que na lobi bien selon nga mais batama ile bana ndaku o ba comprendre na okumba na sentiment na nazokumba na sentiment te mais be rebelo salaga je pense que ça m'a béni o yombeli biso banzembo o développer ni na 50 minutes to on a besoin to mema libanga moko pona mboka na biso makamba bakimbangiste avant na babenga bakimbangiste sont des Congolais dernier fois loba na biso kimbangiste na Rwanda na cheka ki na biso ko biso réponse o loba ki loko moko te mais Google les ana beta Google o ta ceux qui disent kimbangiste na Rwanda mais est-ce que tu as comme mara lokuta pa ya batu tu as comme mara vérité alors pour na osoki ça nazo conseiller batu nyonso oyo bayokaki mabe moko na kata radio ezalaki papa za mwana nde oyaka na ba sujet oyo yo pe faut bazongisaka yo nanu à zéro to ko tikala te oya ko la biso ke religion ki mbangisi ya likola ba religion mususu soki to leki par la te libération ya Congo ko tika ko zomate to négliger yo moko bengi susu mwasi ya ndumba na tanga ba élection il faut mwasi ya ndumba akipara na ye mobilité mais tango ba bongo za ko injurier religion na yo moko muna mwasi ya ndumba na muto conscience eza en place yani mwasi ya ndumba za ko teka nzoto na ye moko
différence c'est ça ngwana et alinga utiliser nous autres comme machine ou bien tirage et copier bon mais tandis que na Kimbangisi il y a pas de débat si ya ndumba conscience ya batunde za ko sala c'est ça la différence okopesa mo munoka mboka ngana mu Congo mena yoka ba munoka mboka okozon solution ba nzembo akala to na tina ba nzembo wana yemba ta na français oboyi ou bien mission ezala yo moko ko na YouTube ngana oze la deuxième thème ya mtu ezali important pour na Congo na biso mais o ezali ba passe temps to yo kota na ba mimo pe ba like ça va un vieux singe ba climat city totali na Congo na RTNC yeba yango déjà Kimbangiste ezui déjà position na yango o ya lingi conscience ne sala alanda biso c'est bon o pa lingi te nzamba o confondre ba tebele to na te poto betaka Kimbangiste soko ma prophète Kimbangu boy na boy to nda ko lakisa papa diangenda kufa na maladi boye bien kagenda oluka traitement mutu moko azana lobi côté soki nzamba lobi te tout comme ba pasteur église de réveil ba kufa pe na maladi so nzamba lingi tout comme pape akoko kufa na maladi pour ça 20 ans ba pesa na mokili po na batu nyonso c'est pas que les Kimbangiste mbolongola non o nzamba lobi ekokisama après kobotama okokola ti okomukonu yo bandi okende ti yo so za age monanga te ne mokili salama yo ndozo dae ngani nazo tikala après ngana ko dae bana tobota ndi bakokola oki mangoto ato réduit mbula na yo mais on réduit makasi ya nzoto te et boto papa na zone sur le maloba merci. Well, debi no watu bobendi emission oyo ekomati na air oyo bokomi kokosa makambo na 50 minutes non c'est parce que ngana pesi conclusion ya makambo to timolaki ne bino bo weleli ko ya kokota ko débattre conclusion ba débattre ka ngote mais ko la bosengi débat yango to na problème te zambona zane presete soki emission za ko ya ko sala sokata 5 10 minutes 15 minutes photo sala intro nango et puis to komi na semaine prochaine mabeza nango te mais yebaka kende ko odon toza ko la période la campagne balaka nyonso bimisi awa namona na place oyo lobeli kutulilo ba itali campagne te parce que naza ko sala campagne dans le Bas-Congo et dans les milieux de Kimbangiste na minito naza ko yebisa yo voilà pourquoi na senga ki bolim sidere de pa ke boko yoka kana zoema na Kikongo banini c'est passé emsa poko lelo yo ngai loboko na mobali eza na Bas-Congo et na kati ya Bas-Congo parmi les Kimbangiste naza la Kimbangiste ou pas nazali déjà mwana ya kobota manakati ya ndako nazali déjà mwana ya ndako donc un vrai Kimbangiste qui connaît mon histoire ou bien qui peut entendre mon histoire jamais à côté la koloba na ke na bima na libanda nazaka na kati ya ndako.
Les raisons Bamsou un peu moi mukena libanda, ce n'est pas que parce que tous contre les Kimbanguistes ou bien quelque chose de mal et na Kimbanguistes, mais tous na babilaka na biso oyo ezali ete faut jouer neutralité d'une façon ou d'une autre, mais surtout makamolobi yebaka ke à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Campagne eza influence. Yo makamolobi oza ko ya nina influence moko te pour gagner une voix de Kimbanguistes. Oza pe ko backup batute. Donc oya awa oya ko kitisa moto parmi makamo yoki yo bazaja na position na bango. Yo na no monte mzo na position ya voter Kabila pour convaincre et à changer na ye. Si bato aloba na kate Bukavu, Kivu, to yo ka kieza ki pour PPRD. Est-ce que monte ta papa Tshisekedi ke kuna et tourner? Bon si papa Tshisekedi akenda kuna te. C'est la même chose na za ko yebi sabino kite même si bo yo ki position ba Kimbanguistes bazana ngoto un Kimbanguistes azali na ngo. Faites attention. Campagne oza na chance ya kokende ko convertir bato biloko oyo lobi ki politique za politique église ki église ozo sala erreur tuna ba shadira na Irak na Araudi Saoudite ba pays ba mizibani so nokuta ya toujours des clergés ba mfumande fono mona kaona ce sont des ba pasteur na bango bato ba ikiri na bango kuna donc ba Jean Baptiste bazaki na pemena ba Hérode, Elia bazaki na pemena Akab, Joseph bazaki na pemena Pharaon, na Nabucodonosor bazaki na ba Daniel, Sadrach na Abednego. Donc il faut toujours savoir qu'il n'y a pas une politique sur cette terre sans combinaison avec la religion. Donc papa Odon osa off-site. Donc elle a papa Ferdi Masoudi Kuna. Oui, te remercier Bino pour la parole pour accorder biso. Na kanisi ba émission tozo kolanda tozo kosala pour nangai na lobaka toujours to sengeli kota la contexte. Ba émission ordinaire ezalaka o ba bengi émission patriotique émission boye wana ezali ya solo mais biso to sela ki na directeur ya travaux et que tozali na campagne alors soki bazoye la biso batala ba émission nini bakoye la biso vous comprenez ba émission patriotique ya kolobe la biso mai na éviter ndenge ko développer yango ya kolobe la biso église Kimbanguiste. Quand est-ce qu'on va nous parler 30 minutes de l'église catholique? Si moi je ne suis pas Kimbanguiste, je suis catholique, est-ce que les catholiques sont pour Tshisekedi? Sinon que les catholiques sont aussi contre Tshisekedi. Quand est-ce que tu as jour à développer pour les catholiques, pour les protestants, tu as développé en mon colonie? Je crois que nous sommes en campagne électorale, tu as texte nini, tu as un contexte mon corps, tu as un temps mingité. Surtout dans l'église Kimbanguiste, la fois passée nous avons débattu sur l'église Kimbanguiste, sur Papa Kimbangu, sur ceci, on tourne que sur ça. On va chanter sur l'église Kimbanguiste. Mais ngai na lobaki ke pona papa ya spirituel wana papa ya oyo azo dirige église Kimbanguiste. Ayebaki azoko tia église na ye na esika moko ya mabe. Parce que c'est la seule église bato bazo lobela mingi. Na mukola lelo okende côté en Afrique du Sud te bako bamba mabanga. Vous comprenez? Donc azoko tia église na esika moko ya mabe. Bazoko tiango chaque fois autour il y a débat. Autour il y a débat. Pourquoi ne pas l'église catholique, l'église protestante? Je crois que tout ça dans la campagne électorale, on ne parle pas comment les gens vont aller voter. Il y a quand même un individu qui connaît la politique à expliquer biso élection, vote, c'est ça un peu. Les gens qui sont dans des villages qui peuvent nous suivre, éviter de voter, est-ce qu'il va voter croix, est-ce qu'il va voter boyer? On va nous parler de l'église, ceci, c'est là. Bon, n'a évité papa. Vous comprenez? Amenez-nous des émissions. La politique aujourd'hui, la campagne électorale, c'est la politique. Et vous pouvez vous demander, par exemple, plutôt que nous la campagne na Kazangulu, aujourd'hui, on parle de l'église Kimbanguiste. Les jours suivants, nous venons encore de l'église Kimbanguiste. Je crois que Toko a avancé. Hier, Tshisekedi était, par exemple, à Goma. Les lois avancées, à Komina Bukavu. Avançons aussi dans les débats. Des némates qui tamoulaya pour débattre sur l'église Kimbanguiste. Si on écoute les lois sur l'église catholique, ça serait encore bien. Tu as bien fait votre église catholique. Est-ce que votre église protestante va pour Tshisekedi? Non. Tu as bien fait votre protestant, votre chrétien longo. Moi, je crois que le débat est très important parce qu'on est en campagne électorale. Donc, si j'ai la biche, c'est très très important pour te débattre. Non, je n'ai pas à débattre parce que si quand il y a Kimbangu, les gens ne sont pas chauds. Comprenez? Bateau la politique, la biche, débat politique, quel candidat il faut voter, c'est ça, c'est genre de débat. Mais tu as papa Zambouana. Merci. Par réaction à Bissot, on n'est pas vraiment en accord, il y a vraiment. Merci.
merci ndeko na ngai Ferdi Masudi pona concert na yo na pona likambo lobi ozomona likambo soko za na motema ndenge osali yango wana foko bimisa ngo comme ça place za comprendre te batu musuba faire savoir yo problème ezali awa ndenge lobi papa Tshisekedi azako kena ba région azako kende boy na boy wana za regroupement régional parce que ipo za Kinshasa asali campagne nationale mais azako kende tina ba région c'est pour vous dire que azako regrouper TARF ba bien en anglais azako kata cartographie sur base à groupe régional. C'est qu'en dehors à groupe régional, il faut qu'on sous cartographie à électeurs, c'est groupe. Alors, groupe est belé. Tellement que batoza varié, bato yiko yeba na grâce na église, grâce na école, grâce na musique, grâce na nini. Ne ba grâce on a za kotangela yo, c'est comme ça pe okolandela. Alors, bon, le biso ko tia coming na église kimbangiste, mais pourquoi pas toi ya église catholique? C'est parce que na élection, sokoza directeur ya stratégie, toza ko sala campagne ya mutu netingana so sala campagne pour Tshisekedi. Naza obligé na za très prudent que vokulendi sala salo ya kinene ko. So yo sala musala munene te. Même musala muke o yo sala yango. Elio ba te ko keneno ba groupement large te. Keneno na ba groupement o ya mike kaka. O ezali ke okoki ko za na influence na yango. Ba influencer ba benga ba en anglais. Yé ba place no ko influencer na groupe nini. Alors, ba groupement religieux honnête ka ba catholique eza nango na libanga penza te. Pourquoi libanga te au koti na retard na ebanda lobaki ba catholique ba membre baza ko na ba protestant tina ba église nyonso ya ba de réveil baza nete randeke moko ya tunze to pigeon mo wazo tamula ka ye moko obomi ye kaka obomi orate ye kaka orate mais ba kimbangiste na groupement na bango voilà pourquoi baza sujet clé. Ba groupement ya kimbangiste batambola ka par groupe bazali ka bandeke na benga ko maseke. Il faut avoir un filet pour kanga bango. Orate moko te krek vous bango nyos ba kei. Na mbala moko ba lemuki. Elingo ba yedo orate ka moko te mais tout un groupe. Donc batnet ba kimbangiste c'est vrai, ils sont trop spéciaux. Soko lingo reconnaître ngote limbi sangai na ko yebisa yo oyebi le kimbangiste te. Mais nangam na kimangiste naza en dehors à CGT naza en pleine campagne et campagne naza ko mener eza na terre moko trop dit koti awa bozana poate pobo toucher CG o ya bakimbangiste ngai soki naza ko toucher ngo passer naza kata mwana ya ndaku na source penza naza ko yebso na lingi papa Tshisekedi ya trop na lingi arate voix moko te et parmi ba voix oya ko yiko rater soki na lobi ngo te keza bakimbangiste mais soki ko yiko za bakimbangiste voilà, il n'est pas encore tard pour que Zambouana lance son message parmi les kimbangistes que toza obligé to kende sur base de stratégie ni nyango onga za ko sala yo pe yakana oya yo mais ne faut pas dire que makambo église boza ko sangisa na nini to kende pe na ba sujet quel sujet tu veux yo yebi combien de millions combien de milliers combien d'électorats kaka ba membre ba kimbangiste bazali na yango. Un kimbangiste ne voit pas naza muluba naza mwana katanga naza mwana ya nini. Non, un kimbangiste moi je vous dis naza mwana ya ndako pe baza yo kangai. Un kimbangiste oyo kozala un muluba a raté pe ko voter moninga na ya Équateur simplement parce que influence moko bo eleki. Donc soki to link kozwa makambo campagne au sérieux ndeko nyonso za ko yo kangai ko sala musala munene te sala musala mukeka kamena muke wana ko sala zala na spécialité na yango soko za na spécialité ngote ko simba te neska yo ndeko odo na zomona ko toza ozana ko sala campagne moko te. Donc il ne faut pas trop parler ici tina aucun groupement oza ko sala campagne même butu kinfwe na pambo nano bengi bangote. Donc tika ngai na sala musala tout autour ya bande kwa kimbangiste pona ko yebisa bino ete bazana technique ya ko kota et cette technique là bino nyonso boza ko kota boyebi yango te. Soki boyebi yango te oyoka conclusion nangai que allons un peu na ba série mususu boko tapena makama kimbangi c'était quand vous ne savez pas ces milliers là c'est un milieu très complexe ba yoka la papa plus que quiconque mais papa yango pe oui bando zolo ba wananga botiki nga boina tika kupesa nga mwatango na ngape na panyola pona naza kutobona tamukete don Skype za kotonda ndeko desfe na studio kuna pardo limisanga so yibatu musuba zali ba ko television na serveur ani bale à n'importe quel moment bokata ngai pongana mona ba tout baza servi kutu na kota na deuxième sujet ya mai mais papa loba pona za ko mona yote donc zo maloba na yo
Ah, merci Papa Nzambwana. En ayoka katanto solo la kanao Papa Nzambwana lobaka olingi osala politique na Congo. Mais lelo na oyebisa yo naza na observaka yo mingi na liloba moko yo lobaka. Mais j'ai peur de gens comme vous. Ya besoin comme gouverneur. Parce que ba propos na yo est trop dangereux. Na koluka kotambusa mboka na s'expliquer na landi obia olobi soki mutu alingi akota na kati ya kimbangisme ezalaka bakabolaka okuti groupe na groupe wana eza na ba eteni na yango donc ba groupe nango olobi tribo wana pona ngai bolimbi sina kata ka batute reprendre pe passer na ligne te okoba eke mutu telefone katani to Skype ne ekufi to émission e katani ake na image ke ngana lobi na bakimbangise soki okomi membre kimbangise bakabola ka batu na groupe na lobi sana corriger yango reprendre pe groupe ya bakimbangiste tika na clarifier élection cartographie non na ligne te okoba na côté ba erreur pardon olobate yango menatiko mena kolandela yo place ba erreur dès le départ za na erreur bakimbangisa il faut kanga bango na filet po batambola kana lisanga moko so na bina za la clair oui bakimbangisa bazani te ba catholique te mfumu kwa kala bonité bango bazaka toujours na groupement na bango spirituel siko na okoma yango na linga na lo batamso na loba na terme mosusu comprendre te yango na lobi boy siko lobi tango mutu akendaka na élection akendaka kuti nanu lisanga après bandi kotala mwa biteni donc biteni wana na okende ba groupe ba coin na bango ba etni na bango banini ngana lobelobo Papa Nzambwana soko lingo sala politique ya solo il faut za rassembler yo il faut le kaba clivage wana ya mike yo il faut ba kosolola na bango na niveau ya grandeur yo koki kosolola te okende kotala ye poza mundibu natala bango bandibu bango balingaka nini ye poza li mutandu natala po batandu balingaka nini na ebiso Papa Nzambwana okokoka kotambusa même na base ayer politique te pourquoi parce que okotala ye azani alingaka nini donc tango koya kokoma siko na tribu oya yo oya kokolame na tribu na yo et nesika wana nde komaka danger yango moni conseil nga na koyebisa yo bakimbangiste to ko attaquer bango personnellement te na banza la fois passé to monaki papa moko tuluka za moto asali makamba binene ndenge moko alobaki na radio na kimbangi mais biso to ana besoin ya ba réformateur to boy culte moto moko boa bima akanga milimo ya ba citoyen congolais nazongi na rejoindre pensée à Papa Mokolo Panenga lobaki état laïque likambo na yo na molimo na nzambe na Papa Simon Kimbangu na ndaku tangu yo bini okei musala na mutu oche esprit laïque donc c'est par là que na lobi oza danger moko na éviter yo kaka de mission na otango lobaka ozongisi yango oyoki peut-être
son de cloche wana ekozongisa otango mosusu nsima na observaka yo mingi nalandaka yango mwana akomi wana na bi non papa Nzambouana aza tribaliste. Pourquoi je dis ça? Ça sent quand tu parles et bimaka. Et je ne crois pas que na bas Zaïre aux anaba tribunio sur nzoto na yo. Waka na moko. Ya mwana danger za wana. Tango toko loba toko kota kati na Kimbangu, toko kota te to boyisa bango kolinga Simon Kimbangu. Te tolobi nde bazwa responsabilité ya citoyenneté na bango. Tango vote zali mutu a influencé yote ou vote songolo. Mais tango bokendaka bochaka badim na biso etali biso te. Wani ana kati église. Tango bosalaka masolo na bino na kati église etali biso te. Mais na tango ekomaka intérêt général ya mboka. Nde esika wana ngai lokola yo to ba congolais tozwa responsabilité na biso to tia yango liboso po ezali intérêt général. Je crois que nam s'expliquer un peu mieux. Danger na yo papa Nzambouana na ebisi yo même ozoluka bavwana bakimbangise na baza yo koleka gouverneur te. Wana ya prophétie na pesi yo lelo soko tchenga tembe. Si il y a 5 ans, 10 ans, on a raison. Merci. Merci, Ndeko Papi Bisikita. Na makamasuka mingi lobi concernant l'état laïque, bon tout ça. Là, je te félicite, na partager avis na monayo. Mais oya makamomi balo lobi na esprit de tribalisme, na ko bale yango sikoyo. Oyo pe lobi te ngai na kotika la par exemple ko passer jamais na ba Congo comme gouverneur parce que naza ko opesing exemple ya nakoluka na ye ba groupe ya Bantandu, groupe ya Bandibu, boyena tout ça okebisinga ke zana danger ya style na travail wana exactement tie opposé ya ngai. Elingo ba yingana so toke na n'importe quelle région na kobeta yo bien na ba élection parce que o échouer exactement na ba place oyo ozangeli recherche ko sala. Par exemple, na peso exemple typique toke de coup sur coup. O ngai na ba Congo olingi ngai na koma gouverneur et puis na regrouper Bantandu na kende ko solo na bango te na ye babango na bambata quel genre de problème bazalaka na yango olingi ngai na zalawana na bako comme gouverneur sans que na leka na bana chela na bana lukula na ezi ba groupe ba bana lukula makamne leka kawana soki bazana conflit na bana chela na kende suna groupe ma chela na kende oyoka bango. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chaque groupement ya batu yo candidat yo leader oza obligé o se marier na yango o kende ko joindre bango oyeba ba pota na bango balingi nini. C'est comme ça que tu seras capable de résoudre makamnet bakoko na biso bazalaka na se ya nzete makambo ezali bakena na mfulu ba traiter kuna bazongi ba osu bakena mfulu ba traiter kuna bazongi et puis on neutraliser. C'est ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas devenir un président du pays soko za ko ba regrouper na yote ba religion na yote religion ki mangisa na ndenge na ko deal na bango religion catholique bazana makambo na bango religion protestant bazana il faut ko kota na mozindo na chaque groupe wana déjà na balayer conseil na yo wana donc réellement nazali bongo. Je me marie avec un groupe social, un groupe ethnique, groupe étudiant, groupe union, je dois être présent pour savoir leurs problèmes. Bango pas être solution à bango. Qu'est-ce qu'ils aiment? Net bakimbangise. Je dois aussi me marier avec eux. Naeba, quel est votre problème et quelle est la solution? Et puis na balancer le bakambo.
to yé na kota tribalisme olobi que je suis nazana esprit tribalisme tika na yebisa yote ke erreur liboso toza kosala biso nyonso tokomi ya Kinshasa yango wana ba Rwanda bakomi koya pe ko botla biso ba mabele na biso parce que bato pele pe lelo net yo papa papi soki na yebi so yebi village na okempe ko yote yebi na yote. Il faut d'abord commencer à Jérusalem, Samarie et puis Juda et puis aller partout au monde. Oui, ngai Zambouana Joachim. Je dois d'abord commencer à savoir mon village, district nangai, territoire nangai, commune nangai, zone nangai, région nangai, sima na yesiko na niveau national. C'est ce qui fera que ceux qui n'ont travaillé dans Lubumbashi, na yokete ba Kongo kuna mote peli, bangole bakoti kuna. Ah, bangole basangana bataba Kongo. Comment nous saurons qu'il y a des étrangers chez nous? Et qu'on s'en sous que ceux qui Kinshasa, les Zambouana doivent quitter le Lubumbashi, descendre dans les bas Congo, aye na Mbanzangungu, aye na Ntimansi, aye na Mboto, aye kotala, yoza mwana Mboto te, bima awa, yoza mwana Lukwa kwa Mbitila te, bima awa, yoza mwana Ntimansi te, bima awa. Il faut d'abord commencer par savoir sa région, et puis tribu na yo, et puis village na yo. Voilà pourquoi pas na Kinshasa est belé, les loyaux, topé ça va au crédit, il y a soit ba tracteur, kene ko sa bilanga. O pesa nga sous crédit musu sata ya $20 pour na soma mabele. Kaka Kongwe. Papa Nzabona, tu dois d'abord rentrer dans ton village. C'est gratuit chez toi d'abord. Donc ngai, il faut le savoir. Papa, pesa biso pe parole. Pas un tribaliste. Ya biso pe parole. Ba maman peut valonger na noter. Pardon, maman. Donc c'est ça. Je ne suis pas un tribaliste. Ça fait parole. Na lingi na appuyer papa Zambouana na démarche na ye. Batumi bazo comprendre ngote. Ok, maman na pesa maloba kuna. Na lobi pe te opouyer ngai te me ya ko loba oyo zali na yango mama. À vous l'antenne. Voilà. Merci papa nanga na pesi bino nyeso tumbote. Mbote mingi. Na pesi ba papa nyoso o balekia wana yoki bango. Ngai nazo yebisa bino boy nga nazaki mbangise te mais na makambo o ndenge zoleka na Congo na biso na émission na o ndenge ozosala oyo eza na bato mingi ba comprendre démarche na yo te mais nga na comprendre démarche no parce que na uti ko vivre ndenge yo moko uti ko lobake oza mwana ya ndao na uti ko vivre na bandeko na yo bakimbangiste na yebi ba position na bango la majorité ya bakimbangiste position na bango bazali alors ngana kosenga na papa mingi o baleki awa batika kobeta sete ne bazobeta sete ba condamner yo c'est faux parce que ndenge uti ko ba wana ke bandeko no kimbangiste bayoka ka mingi voix ya papa na bino yo moko yebi quand je dis papa o yebi quel papa que je parle. Donc, Yondengo Bimi a oso créé au effort que aux autres soutenir candidat qui seketi na ko senga na papa na biso baleki a ba compatriotes na biso ba comprendre yo. Ngana comprendre parce que je vécu ça. Na yebi ba position ba kimbangi sendenge zali. Na ko ba 80% ceux qui papa le but que bon voter un tel ba ko kende sans conscience, sans réfléchir. Mais eza lokwa ndeko mususu alobaki awa ke il faut que lukabo tala ntema ya ba candidat nani vraiment azana souci ya mboka nani azana souci ya mboka mususu ko oza ya titi azo yaka ke aye a libérer mboka atiki lokwa bandeko mususu balobiki lokwa Mandela azui a libérer atiki bandeko mususu ya ko sala peuple congolais il faut comprendre loko wana et là on a ngana bisabino nde yango wana. Merci beaucoup papa na mabo pesinga poko elana. Papa Nzabona na opeso aboko wana papa papi na peso baloba zo atana yo ata émission mususu ko yelanda ko sale mate promesse alite pour que vous la satisfait papa Carlo ngai muto